Bozali Ebele à Kolanda Bisso à travers le monde, PESA Masolo Télévision, éditorial 7.net, groupe Nabiso de presse. Merci Mingi. Namoni bon lisusu baninga ou bazali bon Kolanda Bisso à partir de Chat Télévision, la grande équipe de Chat Télévision. Tobosani binote, topesi bino mbote. Moko mwa lelo na yambi pona bino bongo mwana ya mboka tobengi na kombo ya baoba mesani na ye mujahidin du peuple. Mais c'est Faye Nico, Yende, Tozanae, Lelo comme invité. Masolo ni Ntorobeta Lelo, Torosola, moi, Masolo Maïke, ministre Mea Goma, Tomoni Bongo, Mituka, Ezaliko Tambola, pour nous repérer ça, Thomas Inandako, initiative de la présidence de la République, Tomoni Bongo Pelisusu, Mikomoiti Kolkawa, Mwana Mboka, Joseph Kabila, Wazali Bongo Tata Mokambia Ekolo Yakala, Autaki Bongo Kosala, entrée na Ekuna, na hémicycle, il y a Sénat. Encore une fois, merci Nabino Baye Bozo Mili Boso ya Betando qui Nabino pona koyamba biso na pesi mbote na monsieur Nico Faye Mbikai. Mbote Ndeko Mujahidin du peuple, encore une fois merci pour na invitation na biso ezalimba liboso te tozana bongo na momesano ya ko yamba yo. Na lingi to lobelelo ko moko tozali komona mituka citerne ezali ko tambola initiative ya présidence de la République ezali ko kabola bongo eau potable na bandako. Na ebité makambongo ezali ko saye mandenge di initiative ane ezali malamu topé likanisi na yo ezali nini na iloko wana. Merci Ndeko pour na occasion pour l'invitation au salibiso na mokolo ya lelo mais avant na pesa e ya na mutuna na yo il faut na no biso moko na rappeler population nanga ke Etikali 1212 jours, c'est-à-dire Etikali 1212 jours pour na maponomi et salema. Maponomi oyo ko salema na 2023 et kozala 5. Tozala maponomi ya président de la République, il y a ba députés nationaux, il y a ba sénateurs, il y a ba gouverneurs de province, na ba députés provinciaux. Rappel oyo et aliko concerné mutu nyonso. Pona ba oyo ba aliko kambamboka. Ba tchana mutu na bangoke ba aliko sala mandat et non une carrière. Yami balé. Balo bana congolais misolo boni ba bombela ki seni na budget 2020. Parce que na boyi ke mbala oyo babo misali sous population nanga na ba contestation ya keno maponomi esalema misolo ya réalité il faut déjà kobanda kosalaka déjà et konzopo maponomi esalema na 2023 pona ba oyo pe ba na ba posa keno ba briguer pe ba poste ba lukaka déjà mbongo po ba futa ba témoin wana na Congo mobimba na nyenyempi na chumbe na katakokombe na lomela na basoko na walikali na libenge na popo kabaka nyonso wana eyali Congo mais mabe na biso ba kinois to kanisa keno soki muto a gagné élection présidentielle a gagné na kisasa a gagné élection présidentielle na Congo mobimba voix ya kinois et yali ndenge moko na voix oyo ya cultivateur muto oyo akokata bilanga na Kongolo, na Manono, na Ndundo Butedi. Nous wana eyali Congo. Mais bande comme sous babengi balobi procureur général pour le peuple o ko lobilaka kana monoko moko il faut que ça la campagne wana na minoko nyonso ya Congo. Ya ngonde tolobi boye na Swahili balobi kuna bakia 1200 nju ya élection. Kuna bakia 1200 jour ya élection. Pour na bakongo ba lobby yame bikana 1200 bilumbu sambu betu kwenda na Nchololo. Yame bikana 1200 bilumbu sambu betu kwenda na Nchololo. Kushala matuku 1200 bwakuya kumasungulangana. Kushala matuku 1200 bwakuya kumasungulangana. Il reste 1200 jours pour les élections. Alors, na mutuna o cho proposer ngandeko na ali na mawa mingi.
na komuna na mboka neti Congo tolonga na Congo tokoma na capitale la Congo na Kinshasa population azanga mai ya komela passe mutuna nanga yali yake. Pourquoi le Congo est-il béni mais ensorcelé? Nani ali koloka Congo na sali tour ya Kinshasa jusque là na comptabilisé 21 rivières na Kinshasa sans compter fleuve Congo. Na lobi na sali tour ya Kinshasa jusque là na comptabilisé 21 rivières sans compter fleuve Congo. Ndenge nini capitale ya Congo entouré entre déchiré de courteaux mais moi na Kinshasa azanga mai lelo na bakalamu na bamatonge wana butu nyonso omona bato bako mata kokita na babido ya mai na kasavu koloba te na ngiringiri koloba te bandalungu koloba te selemao pona nini Congo l'état congolais akoki kopesa mai na ba congolais te mbula ekobeta na Congo mai eyali ndenge nini kinwa azanga mai soki toke ba province kuna koloba te na ebi période moko na kendaka na mbujimai bidon ya mai ya 25 litres ya jaune wana ya huile na sombaka yango 2500 francs congolais. Toyoka bidon ya 25 litres ya mai ya jaune 2500 francs congolais. Lelo oyo na komona ba mituko eko tambola au programme ya mokonzi mboka livraison ya mai. Mais qu'est-ce qui empêche l'État? Yake ba pompe nyonso mai ebimaka. Qu'est-ce qui empêche mai toyi nango? Mais pas si eliko uta wapi. Lelo bandeko ya régie des eaux. Babenga kanga to sana bango réunion. Balobi procureur général près le peuple. Woko condamné biso pamba. Biso awa na régie des eaux. Déjà 7 mois yango to ali impayé. Direction ya Kinshasa, régie des eaux, ba engin ba 7 mois d'impayement. Mais gestion des agriculteurs. S'il te plaît, nyana kolo ba ko pesa ba fait. Ba engin ya régie des eaux, ba ingénieur ba beninga ba lobi procureur on peut condamner biso mais tala bisika mbeba ya ko uta. Biso awa na régie des eaux, to sali déjà 7 mois to ali ko futa maté. Ndenge nini mutu oyo ali ko futa maté. Classe yangoyo ba boyi ke gratuité et ça après Covid ba suspendre ba frais 7 mois to futa bien banda mois ya février. Banda mois ya février tilelo ba engin ya risque des eaux ba futamité. Yebisanga no mutu oyo futamité na ba condition ya Kinshasa ya ba dollar ya ba vende oyo mutu oyo ko futela ndako à $300 bana ba liété participation à l'examen d'état 85 000 francs na ba école à l'état $100 $120 $150 $80 na ba école privée ndenge nini mutu aboye ingénieur oyo ana machine akosala mosala na ndenge oyo ilongo bani mutu bongo okosenga ye asala mosala aneme conscience ndenge nini. Mais qu'est-ce qui empêche que l'état afuta ba argent ya SNEL baba kisi boye ba lobby awa na régie des eaux toko sala recette mensuelle il y a plus de 8 milliards de francs congolais 8 milliards de francs congolais les mois. Mais enveloppe pour bafuta ba argent ya régie des eaux ya ça il faut 2 milliards de francs congolais. To ça la machine to beta machine
plus de 8 milliards moins 2 milliards il y a salaire pour nani toali ko futamate. Yo allez procureur près à peuple na arraché au Malobate. Na 8 milliards, il y a recette zali ko salema mensuel. Et 2 milliards mbongo esengeli ko futa ba o bazali basali kuna na kati ya régie des eaux. Il y a mona lingi tozo malikambo ya mais gestion wana qui est à la tête de la régie des eaux et mutwana zali ko songa tata mokonzi ya ekolo to pe programme ya gouvernement to azali ko la lisa epongi. Lelo oyo na lobeli makambo ya régie des eaux parce que lobi nanga makambo ya kokabola mai na ba mituka na ba citerne. Et ya biloko oyo tomonaka na ba pays en guerre na ba mboka oyo ba catastrophe naturelle et salemi. Mais dans un pays dans un état pays normal où il n'y a pas la guerre dans la ville de Kinshasa, où il pleut presque 9 mois, où il y a le cours d'eau, il y a du sanga. Quelle est l'importance? Parce que ba mituka oyo po ekabolama iwana, il faut que soit mango carburant. Lelo un paiement y a un secteur presque non soit Congo. Nani ali koloka Congo. Futa mate. Pasi oyo ezali ko uta wapi. Et y a une malédiction ou bien et ko mususu. Ce qui est cours constitutionnel 18 mois il y a ma futa mate. Ce qui est là infirmier Misolo kute uta poto na ba mindele makamba bato ebola ba futamite makamba covid oyo bo maladie oyo ba kosala biso awa oyo appauvrir ba congolais na maladie ya lukuta l'état congolais andimi que population amona pasi po akanisa kikeno ba mindele ba kopesa mbongo ebele na maladie oyo bobenga ki coronavirus toko tobi tu na ndeko bino awa na Gombe na yebi so ba locataire sote ndako na bino to tu na ba maison commerciale nyonso ya Gombe o esalaka muzate durant 5 mois ba loyer wana na ko futela bango mai lelo e komi pétrole na Congo butu ndeko ngai na ko vivre na population na ngai batu ba ko luka mai na ba commune normale na périphérité kota matonge na butu uta ne batu ba ko luka mai kota Kasavubu kota Bandalungwa ngiri Kasavubu Selembao passe ya mai yali mais na koki ko sepelate parce que bilo ko que non ko soma mi ba citerne pour ekabola kamai et ko sa population te mbongo oyo ali ko soma carburant wana et koki ko sala makambo mususu et ko sala makambo mususu mais pona nini ba koki ko zo mesure moko pérenne mesure moko durable régie des eaux apesa kamai bino ba Congo bo finga ka ba mindele ba Belge Congo oyo ngai na vivre quand même ba séquelle ya colonisation na yebaka biloko oyo te lelo na banda kunyosha kisasa et comme le système ba citerne ba bidon mais kalaka na kisasa awa bidon ezalaka te citerne ezalaka te et là kunyosha muto il faut akena pompe wazo mai mais lelo keba okozanga mai ya komela soko sali système ya pompe na rigini kuna babosana mai ba système ya forage na rigini lelo 4 parcelles sur 10 ba comment le système ya forage système un toko ba awa et quand tu peux na ba kalamu forage pour ba tozo kama ya mabulu mutu andi mana passe au ya Congo a dépensé de 8 à 10 000 $ américains pour ne pas la maille comme ça la maille à mabulu mais bon mi beli Congo et loko makasi yango et makasi wana nanzala na motelo mabe ou bien na bolamu na li d'accord te na système ya kokabola kamai na Kisasa dans une ville entourée et entredéchirée de cours d'eau parce que ba camion citerne wana ekobaluka wana et yali pe kolia misolo oyo ko salisa makambo mususu yango initiative wana oyo tomoni kuna na niveau
il y a présidence de la République, topé présidence de la République, a financé en gros, pardon. Ezali malamu to ezali mabe. Na le but que nous d'accord nangote. Comment vous dans une ville entourée entre des cours d'eau? Je vous ai dit, j'ai sillonné Kinshasa, j'ai dénombré 21 rivières. 21 rivières. Sans compter le fleuve Congo. Comment expliquer que les kilos manquent l'eau des robinets? Par quel mécanisme d'éco? Ce n'est pas la sorcellerie. Dites-moi par quel mécanisme dans une ville, mais allez sous d'autres cieux. L'Afrique du Sud n'est entourée que par les océans. Est-ce qu'on peut manquer de l'eau là-bas? Il y a des pays désertiques. On vous dit que non, l'Égypte sans le Nil serait un désert. Mais est-ce qu'on manque l'eau là-bas? Mais vous qui avez tout, quand on a été là-bas, qui m'ont la caca à 1 mètre, 2 mètres, déjà. Mais qu'est-ce qui manque à l'État? De prendre des mesures durables. Système Yaba, camion citerne, ce n'est pas durable. Mais mon collègue, oh, pour que vous carburant, parce que vous avez carburant, on a écosoma, on a congolais. On a écosoma, parce qu'aujourd'hui au Congo, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Tout fait chiffre, tout fait nombre. 100 $, 200 $, 300 $, 1000 $, 10 000 $, ça peut toujours combler un vide quelque part. Qu'au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans le carburant pour une histoire d'eau, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Tout ça, Kolanda Bongo, mon amboka, Moudjahidine du peuple. Nalingi Tobeta, moi, l'Isolo Moukié, na rentrée parlementaire et Utagi Kosalema. Alors, tout le monde a qui présence Bongo Yao Tobengi, sénateur à vie, mon amboka Joseph Kabila. Likambo Izalaki Bomba Makina C, accord FCC cash, deal Kabila, Fachi et tout. Tout qui awa mingomwe bandi ko mata siko na likambo Tobengi Bongo accord wana FCC cash. Président Félix Tshisekedi aza obligé ya ko soutenir candidat à FCC en 2023. Makanisi na yo ezali nini esika wana? Oyebi na mboka o ya Congo ngai balinga kobomanga parce que na bando loba na congolais que tokende maponomi machine ou sans machine tokende maponomi. Et il faut rappeler biso au Tobenga rassemblement qui avait été créé à Genval au mois de juin 2016. Oui, bien rassemblement, et le Kouana et Yana Moupepe Nango, Koubomi Sakabatou, sans réflexion. C'est-à-dire, on interdisait aux gens de réfléchir, de préparer les élections. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'il reste 1200 jours, vous n'avez pas encore compris la tuntuité et le Oyo. Important, c'est le Ekoya. Toyoki. Makambo bandi. Et bandi déjà. Élection. Tokomi o ba corps et salamaka. Nous tout na nga ya que non, tout na ba congolais. Lelo tokomi koyoka que non, accord et salaka. Jusque là, on l'a pas encore vu sur papier. Mais je me pose la question. Si un tel accord existe, na IDPS, na FCC, ndenge i rassemblement, parce que jusque-là, moi je vois le rassemblement avant Genève, parce que Genève, dès Kabola Bango R, on a suivi que non, le groupe de Fayoulou a incriminé le groupe, il y a Antoine, na Vital, que non, ils ont été corrompus. Pas plus longtemps que 2 semaines, que non, groupe y a Antoine, et comme il dit que non, Faïlo a été corrompu. Mais tel comportement, il y a un rassemblement. Image, ça n'a peuple congolais. Bonne gouvernance, état de droit, moralité, les valeurs. Mais les lots, tel comportement, il y a battu. Il y a moko na moko. Mais si cela verrait que accord wane yali batu boni bakufi na Congo a Kabila bandoko batu boni rassemblement buki likolo a Congo a Kabila
batu boni batu mama na kombo ya Kabila. Totunana, bobo sanate. Kabila rwandais, Kabila tanzanien, Kabila diable. Ça c'est le rassemblement. Mais sorti que accord rwandais zali, ndeko, batu boni tobomisi, le kolo ya ba intérêt personnel. Comme ça va congolais, peuple langa comme la dimension ya ko juger propos ya mutu. Soki mutu le bido comme na 8 heures, que au moins na 9 heures linga changer zongi sa na nzela. Rassemblement et botamaka na Genval au mois de juin 2016 avec deux missions, alternance et état de droit, respecter la constitution. Kabila était le diable. Kabila était le démon. Le mal du Congo, c'est Kabila. Combien de maisons de gens ont été saccagées? Combien de personnes ont été brûlées? Combien de policiers ont été brûlés? Ont été saccagés, brûlés. Na Congo ya Kabila. Kolukate on fait réfléchir mutu. Mais tout nana lilo. Genval on est kotaki. Bakabonaki les 7 patrons. Groupe Yaba Fayulu, groupe Yaba Anton qui est Badaki Mongo Kabila. Mais les gens qui se faisaient passer ensemble comme étant des modèles, ils s'entrequisent que Monsusu Bali Mbongo. Pas plus longtemps que 2 semaines, tout le groupe Yaba accusé à lobby, Bango Papa comme accusateur que non, Martin, Nande Konaye, Muzuto, Bazupe 3 millions. Les 2 jumeaux. Les 2 jumeaux. Mais Tozong Sabango Nyonso na Genève, les 7 patrons, avec leur patron au milieu, Kobler. Quelle leçon! Talaba Moussous Aba komi ko fingana les ténors du rassemblement. Voilà comment ils s'entrequisent. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est pour cela que je demande à mon peuple de cesser d'être les fanatiques de gens, de devenir les fanatiques de la République démocratique du Congo. Le mal reste mal, quelle que soit la personne qui le commet. Le mal reste mal. Moi, je me pose la question. Ce qui encore, to komi koyo kalelo, gezali, to tout na bande kwa eu de peste sekedi, to tout na bande kwa rassemblement. Natuni, est-ce que tu as vu que tu as ceux qui ont coroné Zalito et Zate parce que Bimi déjà, tu qui ndeko nemi muila nyande autaki kolobayango et zanenge comment maki ton nenge bayokanela ki ko kozala na makomi to pena monoko boy. Yangone to koloba. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Totale évolution Yamakambu. Que va-t-il se passer? Moi je dis ceci, je mets encore des réserves en tant que scientifique. Mais déjà, je vois très mal que ce genre de propos est où d'un responsable, il y a FCC Net Némi qui a beaucoup de choses. Mais c'est ça la question que moi et toi nous devons nous conseiller. Naba internaute nyonso, na peuple congolais. Tout nana, batu o rassemblement bomisa na Congo à Kabila. Parce que dans ce pays, tel que tu es là, tel que je suis ici, on pouvait moi m'interdire. On pouvait t'interdire toi à réfléchir si on parle mal de Kabila. Si on te dit que Kabila est diable, il y a qu'on réfléchir, dis moi que non Kabila a diable. Kabila a Rwandais, bêta Kabila a Rwandais. Mais sans qui que accord Rwandais yali, que batouana, batou rassemblement, na batou FCC, bayokana kabongo, mais tout na ba famille nyonso. Il y a des orphelins, des familles, des victimes. Il y a le couteau et rassemblement. Toi, tu peux penser qu'un rassemblement, ndenge babandaka awa, bakokaki kozala na butu na bandako Kabila. Toi, le belangote, toi, tu peux penser comme ça, mon frère. Kabila était le diable, était le démon. Mais tala le lema Cameroun kobima. Première révélation. Bato France ya Bafayulu o balbi o Antoine na Vital bazumbo wa Kabila. Bakabwani.
Lelo oyo bakiza ya lobby bakomi bakizateur ke Fayulu na di pasa d'ailleurs ba million. Mais tala ba misusu awa ekomi ko fina tina basi ya bato. Bato rassemblement. Les gens qui vous ont interdit, qui ont interdit à mon peuple de réfléchir. Mais ceux qui accord wana qu'ils aient solo bato nyoso ba kufa likolo lokota wana. Parce que j'ai vu, on célèbre, on dit que non, les martyrs. On disait Rossi, Rossi et consort, Kapanga les consorts. Mais c'est pour ça que moi, je dis du peuple, je disais à mon peuple, les gens qui vous ont menti, c'est que Toko Kende l'élection, na machine à voler. Je suis l'homme le plus heureux. Antoine est président avec la machine. Fayulu soit des venir avec la machine. Mais pourquoi vous les Congolais, vous ne pouvez pas poser la question. Mais hier, vous nous avez dit que la machine était à voler, était à tricher. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui chercher la victoire sur la base de la même machine? La machine était à voler, à tricher. Tout le monde qui mais pouvoir et acquis dans l'opposition. La République démocratique du Congo, Nakati Afrique, a une grande leçon il y a démocratie. Tout global ya rentrée parlementaire to sauter malamoro toké beaucoup plus na dilo et salimagi entre FCC et Nakash ndeko Joseph Kabila yewana na kati ya parlement likanisi na yo zalini to moni kozonga na ye pesi makelele ba monie na mutu boye o asali boye mais yewana zalaki tata mokonzi akala yewana siko azongi na parlement analyse na yo par rapport ya bokoti na inanda kwana non et puis ça, c'est la Constitution, la mère des lois. Mibekoli Konzi, mon côté na Congo, à l'icolo ya Oyo. Quand bien même il y a un balingi comme à l'icolo la Constitution. Ça, c'est la Constitution. Ce qu'on a assisté pendant l'ouverture et la session en mars. Ce sont des pratiques qu'il faut encourager. Ça, c'est encouragé. Et ne pas critiquer, ne pas s'opposer si n'est qu'un sorcier. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Qu'est-ce qu'on entend par état de droit? C'est le respect de la Constitution, du 1er au 229e article. Si la Constitution nous dit que, nous oblige à ce qu'un ancien président élu, après ces 2 mandat devient d'office sénateur à vue. Mabé Zawapi. Et que s'il y a quelqu'un qui a respecté, ici mes frères, la science n'a pas de couleur. Moi je dis du peuple, Eza, qui a aucune loi où ils allaient interdire un sénateur à vie à zonga les sous na mapona. Na lingi to telema mingi esika wana. Likanisi ya kozonga les sous na mapona mais pas yandeko Joseph Kabila. Bon, c'est envisageable. Si ce point-là, devons d'abord dire, si par hasard, Kabila Joseph aurait l'intention, comme elle sous mon cause, ne parlons pas en termes de 3e mandat. Si Kabila a encore l'intention, il y en a d'abord, avant un mandat, il y a une procédure. Laquelle, pour avoir un mandat, il faut commencer par d'abord, par construire son dossier. Deuxièmement, le déposer au bureau de réception des candidatures de la CENI. Troisièmement, traitement des candidatures. Si la candidature est conforme ou pas. Rétention de la candidature. Soit on peut vous débouter. Secondo, campagne électorale. Tertio, élection. Quarto, publication provisoire par la CENI. Quinto, publication définitive par la Cour constitutionnelle. Je pense qu'à ce stade, on ne peut pas parler du troisième mandat. Moi, s'il faut parler en termes de représentation, jusque-là, parlons en termes d'une candidature que présenterait Joseph Kabila s'il aurait cette intention-là. Est-ce que la Constitution a dit qu'on peut sailler en haut topé loi et que la Gibongo, Tata, Mokambi, Yakala, qu'on fait dans topé Kozonga, les sous na maponami. Constitutionnellement parlant,
Je suis otage des principes, esclave de la science. En droit, on dit ce que la loi n'a pas prévu n'est pas interdit. Matondo mingi nalingi to koya bongo na ngambo ya Goma esika oyo ebongamaki ebongisamaki sommet to mini sommet ya ba chef de l'État. Tomoni likambo yango elali pongi batata bikambi ya bikolo mususu baye na bango te. Et tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi ezaki bongo prévu à matakuna na mboka ya Goma, je pense mokolo ya lelo to pe lobi mais ezali lisusu te akei lisusu te. Eloko nini ekoti esala que sommet wana ezali lisusu te? Oui. Sommet, il fallait que ça, premièrement, moi je n'étais pas pour les sommets, dans la mesure où, naza komonate pourquoi, pour na couper sa solution à problème à Congo, il y a des Congolais, il faut tokutana Kagame, tokutana Museveni, tokutana Aesika na mais ceux qui va force à rebelle, les alliés koutana bamboka na bangona misusu pour na ko attaquer biso. Pourquoi ne pas kokutana na bangonya ko ba ko solo là? Neko, bino batika ko disere bino. Qui est-ce que vous appelez rebelle? Un rebelle, c'est qui? C'est celui qui refuse l'ordre établi dans son état. Moi, je ne peux être rebelle que dans mon pays. Je ne peux pas être un rebelle sur le territoire ougandais. Mais je peux être rebelle que dans mon Congo. Si vous estimez que bateau n'a pas rebelle, que ba étranger, tombe na bango ba rebelle te. Ba koka ki koza ba rebelle na mboka na bango. Même to kon s'appelle makanisité. Mais pas na nini. Alingi to yokana esika oyoyo. Bazali bana ya mboka Congo kasi bakoti na mboka bapaya pona kozwa makanisi ya mabe ya koya kobundisa mboka Congo. Soki pona koluka kimia na kati ya mboka Congo esengeli kobenga batata bakambi ya bikolo misusu. Ezali mabe te. Yoka le tas. C'est la seule personne au monde dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. L'État a vu jour vers le début, la fin du 16e et début du 17e siècle. Elle va créer l'État. L'État a coquille cotique à la boité. Topé c'est un instrument de dissuasion. Il y a un l'État, la police, l'armée et les services de renseignement pour briser les résistances. Maintenant, comme tout le monde, bino bakobo mais pas na bino bakobo te la bato biloko mais bino botika na bato wana basa oyo so bakosala wana yo te ne kolokana ba sommet. Non, ça ce n'est pas l'État. C'est pour cela moi je te dis que nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non État. C'est parce que l'État ne remplit plus encore ses missions régaliennes. Moi j'avais proposé en son temps, comme vous n'avez pas presque pas de budget et le quoi liboso botonga mir moulaï na ba frontière nyonso wa problème yali na l'habité na soki to tongi mir que to ko sécurité zéro mais néanmoins to ko minimiser ba incursion et ko diminuer mota moyen les États-Unis d'Amérique ba chemir ba ngona Mexique tala entre Palestine na Israël ba chemir entre Bulgarie et Turquie. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire chez nous? La guerre coûte cher. Est-ce que toi, na ma coquille, il y a que ça la bitumba? Natango Moulaï, c'est pour ça que je suggère. Bateau mur. Entre-temps, ba déplacer, ba soda nyonso oyo, ba na kankokolo, ba soda nyonso ba na kisasa, ba tene na ba frontière oyo bisika bitumba ezali. Biloko na bino ya ba sommet wana, moi je ne donne pas beaucoup d'importance. Il y a un peu de salamité. Mais entre-temps, la situation sur terrain, on tue mon peuple tous les jours. Banakela se violé bango. Ah on a que ça couteau. Insécurité est commise partout. Bako violer batu na ba hôpitaux. Na batamandu kité ba kuluna. Est-ce que au kolobaka que non pour roi il faut ndenge ba kotela ki ba maladie na hôpital wana ndenge ba violer ki des infirmières na hôpital à Kisenso. Bon quelque chose c'est pas Kagame. Bonjour beaucoup na Museveni. Ça c'est manquer ne pas savoir ce que vous devez faire. Bon kaka kozwa
incapacité na bino bo justifier ya moté na tuniyo pourquoi na bolobi que non bo baba rebelle mais na tuniyo pe na kisasa awa ndenge ba kotelaki ba malade na ba hôpital wana to kende susu koluka président Sassou Nguesso aya pe awa to so na ye mais tout ne sali ngai bien ya yo alors bozala ki ebele ya kolanda magazine to pe émission oyoyo tokoloba mokolo lelo nazaki bongo na esengo ya koyamba pona bino mwana mboko to bengi bongo mojadine du peuple monsieur Fainiko Mbikai na yebi que ezambala liboso te makambo kolobeza mingi mais faute de temps to yebi que toye basu kozwa mbala sima to meka ko fongola mai mingi oyo batami na si wana oyo pe ezui libaku ya kobimate. À travers le monde, Pesa Masolo Télévision, éditorial 7.net, na Pesibino Botondi, Nenge déjà Lobaka, Soki Nkole Soazongite, Lobby, tous ensemble.